Miriam Mokonzi wet alobi photo elobaki te me bongi ye moko aloba yango atindi video lisusu botala video yango yo ewuti toujours pa ya mutu oyo aza fidèle na ye kombo na ye Moura de la presse yende muta simbi sikoyo pouvoir ya Miriam Mokonzi na kati ya kin pona ko défendre yango contre Jaël Show Jaël Lukoki mwana Kimpumbulu maréchal côté maréchal aza toujours na gradi na ye botala video oyo Miriam Mokonzi abwakeli ye. C'est ma fille qui m'a maquillée. Aujourd'hui, make-up Julia. Make-up by Julia. Yeah, a star. Jesus Christ. Je t'aime ma fille. Hein. Tu m'as trop bien maquillée. J'adore. C'est ma fille qui m'a maquillée. Aujourd'hui, make-up Julia. Make-up by Julia. Yeah, a star. Jesus Christ. Je t'aime ma fille. Hein. Tu m'as trop bien maquillée. J'adore. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba ke ndenge ezali awa. Jaël Lukoki lokola lingaki abotola Miriam Mokonzi post po makambo na zoloba eza aventure te meza réalité. Jaël Lukoki mwana Kimpumbulu alingi penza abotola sa banda kutu kobotola ye poste. Donc pouvoir tobengango na kati ya Congo. Alors Miriam Mokonzi yendenga zawana lokola abwakaki photo si ba sentir pe apesi déjà position j'ai la comprendre que bakobotula ye biloko ya tongate na bero. Alors lokola pe alandaki émission o nasalaki pona ye mbala moko ayebisi Moura Papa Robo lokola saliwana na moni batu ba comprendre bien que po yo muto komaki makanisi ngana tikala susu yaya bestarte. Alors tika na leka tika na loba ngamoko soki naza nani. Mais Miriam Mokonzi tangwa bimi ezali parce que Jaël Show tangwa bimaki na teni yango yako sukse na kwafu wana. Mais siko Miriam Mokonzi bino moko bozomona awa tokokosa te tricage eza te tokokoloba lokuta te bon bino bokokoloba na bino lokuta to ya solo me ngai Papa Robo nalobaka kaka oyo nazomona mpe nazotala eloko nazomona na video ya Miriam Mokonzi eloko nini bon eloko kutu te mutu nini naza komona na video ya Miriam Mokonzi wet nazomona nde Miriam abendi beauté. Oui, abendi beauté. Miriam beauté ezomonana. O soki na lobi au contraire, batu bakoloba na kufimis. Bien sûr, naza na linette. Mais naza komona abendi beauté. Soka abendi beauté, ezate po azwa fiança sika. Ezate po akoyi coup de foudre. Ezakaka azongeli Jaël Show.
Jeli Show abimaki na teni pour bangisa maréchal pour la force pour boyebi bien soda sa teni ayebanaka te muta posukuta koko bangisa bino mais siko soda avec teni na kanisa ata kosolo yebi deja ke oyo soda bobengaka bango kutu mokonzi bongo siko ye kombo deja Miriam mokonzi wet mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Alors sikoyo na deuxième abendi beauté boy abendi beauté pe ye moko alobeli beauté na ye alobeli pe mutatie maquillage mwana na ye kanisa sana maquilleur na kata ndako abendi beauté abendi kaka pona Jeli Show bo remarquer bo tala bien photo oyo Jeli Show abenda beauté photo oyo il y a les 3 faces de Jeli Show. Jeli Show abenda beauté. Yango wana ezangaki réponse mususu Miriam Mokonzi apesa na Jeli Show. Pambate oya tenia maréchal sa pesa kiango na coiffe wana. Mais sikoyo tokoti na oyo. Il y a beauté, il y a les 3 faces de Jeli Show. Alors, pokuna mwana kimpumbula lobi kote kimpumbulu naza kimpumbulu me yo kutu oza pire yo oza kibwangatu kuna kutu na leki yo kaka ata naza mwana kimpumbulu sikoyo kote maréchal wana nde efala lakisa force alakisi yango pe Miriam mpe abeti coiffe wana yaba alors sikoyo Jeli Show seki kaka parce que aza na image oyo les 3 faces de Jeli Show. Beauté abenda Miriam Mokonzi ya bulango azelaki te ngana loba azelaki pe bato baloba te mais ye moko abimi na beauté vraiment oui abendi beauté aza penza na beauté abendi beauté mais pona nini parce que ye pe aza na film ne azo tourner j'espère bien sûr nana lobi yango te nga pe naza na information te mais naza ko imaginer c'est que fazala pe na les 3 faces de Mikinza de nini kombo nini lobi bolimbisanga na yebite na dérouté les 3 faces de point de Miriam Wet Mokonzi. Miriam Wet Mokonzi ye pas na les 3 faces. Ah, les 3 faces. En tout cas, na sale erreur comme wana tangi na bite soke uchi wapi. Toza pe 21 te. Bon, alors, les 3 faces de 21 toloba. Les 3 faces de 21 de Miriam Mokonzi. Waneza imagination nanga parce que akokobenda beauté te pour rien. Akokobenda beauté te ke pour asala mobali ne plaisir na ndako po tanyo so salaka te. Azalaka ne kaka ndenge azalaka le seul plaisir asalaka na ebite so eza ndenge nini nanu na yoka ite. Mais soki abimi na image abendi beauté na kata ndako en plus maquilleur eza pe kaka ya famille oyo atie ba beauté. Entre temps Jeli Show pe kuna oyo atiaki ba beauté maquilleuse ya famille kaka. Bien sûr azali mwasi ya Prince Lukoki mais aza semeki na ye aza ya famille. Alors c'est que Miriam Mokonzi yepe azosala les 3 faces ya 21 de Miriam Mokonzi Wet. Alors nakanisa awa pouvoir eza penza eloko kosakana te. Pona bango mibale eloko baza nango posa succès te. Eloko baza nango posa bayebana te posi bayebana. Eza eloko baza nango siko posa pouvoir na Congo. Po yango ndeza final. Même ba musicien basi ba comprendre déjà que na net pote we la pouvoir na net na TV tokanga masolo mais TV zosila kala mingi te na ba 2021 22 23 24 25 en tout cas net ekokoma partout na ba oba kotaka te télévision na kanisa oya Congo ekokangama na be sponsor bakokolanda na bango bato net yango Miriam Mokonzi pouvoir ya net akokotika ngo te. Bon, na yebite soki ekosuka boni.
me eloko na yebi si na yebi si bino eloko zoya na beauté oyo Miriam Konza beti eza kaka pona Jeli Show. Jeli Show yo poza kuna so yoki. En tout cas na souhaité bino kaka bo continuer ko la pouvoir. Ngai Papa Robo na suki siawa pona bino. Ciao. C'est ma fille qui m'a maquillée. Aujourd'hui, make-up Julia. Make-up by Julia. Yeah, a star. Jesus Christ. Je t'aime, ma fille. Tu m'as trop bien maquillée. J'adore. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.